Coucou, bon déjeuner de ce matin, bon déjeuner, bonjour, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bote ebele bisika bizubino, boboto bondeko, nakati yaba, bota nabino, shalom naba homme de Dieu, chantre de l'éternel, shalom, bon service naba o bazo kene musala, bonne chance naba o bazo luka musala, bon, bon relax naba oyo batikali nandaku. Voilà bande konanga ndenge kato yaka na bon déjeuner. En tout cas moi kopo ti, moi kopo café et ça la katokos na ndenge ya mukete bande konanga. Nous allons nous asseoir pour parler un peu to solo la momuke, biso ba tante, biso ba koko, biso ba yaya, to solo la momuke na likamboyo ya bana o ezoko leka na kati ya communauté et kozala bien toleka kawana pambate zate pona kopelisa moto musala na biso surtout biso na se ya sous les baoba soki na yaka ezate pona na pelisa moto mais soki ndoko nanga ebeti libaku limbisa parce que toyaka wana pona toboma moto toluka ba solution ya kitoko pote communauté na biso ba famille na biso evanda na kimia. Alors bande konangai likez vidéo s'il te plaît, abonnez-vous massivement, yonan osabonate aux aranareta ou ya ozoba vidéo, fina cloche de notification, ce que vous aurez sous ba notification te ekomaka ngape na salango ebele na ba chaîne ebele mais ba notification eyakate. En tout cas kende place batiaka cloche de notification pas eloko wana fina yango désactiver yango zela mwa muke activer yango lisusu et kozala kitoko makasi ozoka ba notification et kozala bien partager aussi ata batu 10 batu 20 na WhatsApp na yo, tia lien na biso na Facebook na yo, tia na Instagram na yo, pourquoi pas na TikTok et kozala kitoko makasi soki po lingilanda la kota la biloko amike la danoise asalaka na TikTok obeti kaka la danoise number 1 okomonanga et puis okosepela. Voilà bande konangai tozo kene na lomba obino ko boyebi ezali tongo toya kaka kolamsa conscience moi 15 minutes et ça la kamalamu. Boyebi bien tozali na ndeko na biso ya mobali oyo azali vedette oyo azali star na kati ya Congo na kombo ya Fally Ipupa azali ko traverser ba période ya pasi na kati ya foyer na ye na kati ya famille na ye na kati ya ba relation na ye problème ezali koleka ezali ya makasi mingi pona nini parce que makambo na bango bayaki nango na média bayaki nango na ba réseaux sociaux. Alors bande konangai ebele bazozwa ba solution na ba réseaux sociaux ebele pe ya koleka bazokuta na makambo na ba réseaux sociaux ebele bayaki na ba réseaux sociaux en tant que couple lelo pe ba panzani pona réseaux sociaux ba Facebook ba YouTube ebele bayaki na réseaux sociaux en tant que sœur en Christ lelo pe ba pengwa ebele bayaki en tant que pasteur lelo pe ba pengwa ebele bayaki donc ebele bayaki pe lokola banganga lelo pe bazwa lobiko ba changea ebele pe bayaki ekomba ba balate lelo pe ba bali na kati ba réseaux sociaux. Donc ba de konangai oyo ezali libulu manzengele ezali esika moko bo ifo oyeba bango moko ba surnommant yango ezali mboka ya bana na bana place bana na bana bazali organisation ezalaka kitoko te. En tout cas malam obota mana sagesse d'intelligence wana nde okoyeba ndenge nini ya kotambola mboka ezanga batata ezanga bakoko ezanga kaka bana na bana ezali ka grave. Bande konangai tozokende malembe likambo ya Fally Ipupa baloba ke mutu aya nango na ba réseaux sociaux ezalaki grande sœur propre ya Fally Ipupa ye mutu amemaka makambo o na ba réseaux sociaux pona koloba na ex mwasi na ye akomaka kombo na ya leki kombo na bango ya famille na kombo na yete et puis voilà et komaka emataka nzete parce que basi baboyana azalaka na raison azalaka na tort wana na kokota na makambo wana te. Réaction ya ndeko mwasi pe ya ndeko mwasi ex ya Fally Ipupa yepe ayaka na ba raison na ye pona koloba kite bazali kaka ensemble ba panzana te azana zemi abota ou bien abota te na kokota pe na kati ya dossier wana te bino moko boyebi soki abota gloire à Dieu soki pa bota te ye na nzambe na ye. Alors bande konanga bino moko ka boyebi ndenge ezalaka bana pe batikala ka simate il fallait pe karaba il
il fallait que ba appuyer pe maman na bango pour na sala ba dépression te parce que tension ezalaka tellement makasi oye kosala ke bango pe basalaka mwa banjungu na bango oyo esungaka Fally Ipupa te. Bato ebele bazwaka réseaux sociaux lokwa makambo ezanga tina basi oyo babela liboma basi oyo badoka bato basalaka ba mission baza ba femme légère baza na tina moko te. Il y a beaucoup de makambo bolobaka mais ezana bato oyo bazwaka makambo na considération parce que soki lelo bana ya Fally Ipupa baleki liboso balobi basali 3 ans papa na bango ki paka kokolo alobisaka bango te akipaka bango te apesaka bango eloko te. Heureusement bakoli bazosala ba job na bango bazosala na bango bazoganye bambongo na bango sinon te baligaki bazala penza bana ya kotibitelengano surtout so tozalaki na bamboka lokola ba Congo Congo Brazzaville Angola Soudan Côte d'Ivoire mbele bana wana lelo basi baboti batelengani parce que papa azana ba mosolo asundoli bango mama asalaka te. Mais heureusement Nzambe abenisa bango baye kobotama na poto awa basala te bakoko kota na système social bakoyi kosunga bango bakozo ba bourse d'études bakoyi kotanga bakoyi kosala makambo oyo bakoyi kosala awa na kati ya poto ngai na monaka riche te na monaka mobola te yo moko kaka zala na objectif eloko nini olingi osala pona bomoi na yo na se na tango oyo. Alors bana wana baza ba victime ya ba parents na bango pe baza susu ba victime ya réseaux sociaux biso bato tozwaka likambo wana bino bato bobengaka bofingaka ya ndenge ya kusakana te ba oyo balingaka bana wana bakumisaka bango ti lelo baza kosanjola bango ba oyo pe balingaka bango te ti lelo bazali kofinga bango. Donc bandeko ekotaki bato nyonso tu ekotaki na mwasi légitime soki tokobenga ye légitime soki pe coutumier oyo ya Fally Ipupa na kati na ndako ye pe akotaki na mafinga wana ezalaki quelque chose normal bafingaki mutu nyonso. Donc soki pe mama ya Fally Ipupa pe a son âme azaka na bomoi mbele ye pa akotaki mbele bafingaki ye. Bandeko na ngai to changer bomona ke biloko o tozo sala kati ba réseaux sociaux ezali ko affecter mitema ya bato parce que mutu azaka mutu Fally Ipupa lobi ya kipaka te ya répondaka te mais comment koyi kokangela bana kanda soki akipaka makambo réseaux sociaux te parce que makambo elekanaki na kati ya coulisse te na réseaux sociaux alinga ko betango kara alinga ko kipango te mais boye bake ba makambo bino bosalaka kozwaka bakombo ya bato kotyango na toile kofungola kamera kotika bato bafinga ti kokota ti na kati ya matrice ya moto. Bandeko eza mabe tant na opesa conseil nga na tikali sima te ngai pe nazo mipesa conseil ezali kitoko te kitoko ata mukete bandeko na ngai ntango nazomona bana wana bazoleka balobi ke towaza papa na bango ki par bango te nga lobi non il faut to changer musala na biso oyo musala oyo ata tokosala ba analyse malgré bino pe batu boko benga boya pe na ba idée to simbana botika makambo ya kofinga wana ezali arme ya bazoba ezali arme ya ba faible ezali arme ya bakizengi soki boyebaka te yaka na ba idée na yo idée ya moninga bibi na mutu na ye ezali ya yo te yo yaka na oyo yo ya kitoko lobanga na likambo oyo na moni foto kende nango boye to balola yango boye nga nazala likambo oyo nazali d'accord na la danoise te pona ngai na moni to mona omoni ndenge modèle okoki ko ba non la danoise alobi boy nga naza d'accord te nga na pesi idée na nga boy musupa ya lobi nga nazo appuyer idée ya la danoise na moni to memela ngo boy musupa nga nazo ko appuyer ngo 100% te na moni koto yo idée to ndambo eza malamu ndambo to balola ngo boy. Donc c'est comme ça ndenge batongaka mboka ndenge ba oyo biso toyebi tozolanda exemple na bamboko toye okomona na ba parlement ndenge basalaka ba makambo na bango même na ba télévision ba débat na bango
na mona motatika ko benga te aza ko finga ya mama na yo imbécile oza zoba tala koko oyo tala boye esika nzamba lobe esika matanga ezali yango nde yo kokende pona yebiki un jour yo pe kokoma lokwa ndenge wana esika muto ozo finga koko yeba ke yo pe un jour kokoma koko biso pe tomonaka ba koko surtout tant tozali bana mike to banda obenga bango ba nuni toza koseka lelo pe biso pe tokomi ba koko. Mais koko andeni ya soin ya gêne sans ride. Bo shisha. Bande konangai. Po boy baki ajezali. Tozana. Bande ko. Tela bana wana. Ndenge bazoloba wana bobi ba posaki bango ba question. Ceux qui ba répondaki. Est-ce que ba répondaki na koseka? Bo monaki bilongi na bango. Bomona ki makambo ezaki na kati ya mitema na bango bande konanga botika et puis bozwi yango lisusu oliembo analyser yango na ndenge ke fali pupa talabana yo zaki pa soki kipa ka kokolo cela veut dire que makambo elekaki na réseaux sociaux il fallait ko tia na motema te soki atia na motema réagir cela veut dire qu'azwaka makambo ya réseaux sociaux na considération ata boy ko répondre menasa kweti na na kati ya ndako na alobela kango esalaka pasi yanga zwi ba décision makasi na bana bino bozana ba papa na bino so bazana bomoy bozo ba héritage ba papa na bino soki pe bozwa te mais tala lelo bolingi bo privé bana na ba héritage pona maloba na bino ya mabe pona ko finga na kati ya ba réseaux sociaux ko ya ko tia ba lobe belé o kanza ba benga kabino okoi kotala ba pesa bino chance wana ya kokota na ba live ya kopesa idée na yo mais pesa idée malamu pourquoi ka fo finga bana fali soko fingi ya Niki te fo finga ya nana soko fingi ya nana te fo finga ya Niki jamais okoi koya kopesa rep nini calme soit ofingi fali soit. Mais pourquoi pas koya koloba bino moko pe banda kuna bino bozana mibali o bakipa ka bana na bino te ozana mobali wana me ayata na cadeau pe sa bana te mobali azana ka kwa étiquette bozana mibali wana bazo sakana na bino na kati bandako baza ko benga na ba téléphone na basi musu na kati bandako baza ko sala ba amour na kati bandako baza ko sala ba désordre mais bozana kimia mais soki boyoki kaka ya fali ya fere ya nani boya la danoise boye nango boyoka makambo ya somo la danoise makambo ya somo bokati makambo ya somo na vi nange esili na bana bakoya pe na makambo ya somo na zana bandeko bakoya pe na makambo ya somo mutu moko azabota bana baza parfait azate mutu moko abota azana mukili aza parfait azate somo ngwe ko silaka te donc bokoyaka ka tibu ko mutu ko bela ba tension na ba somo o bino boyela ka bato entre ta bino moko emsu bozana bana ya somo na kati bandako bana ba problème ba retardé ba maladie biloko ebele mais oya yo bombi sekele ozoyaka kalibanda pona koya ko aggraviser ya baninga yo moko mobali no banda kima bana abenga ka bango yo moko mobali no abenga lobi na pesi o cadeau ya bana ebele bozawana fali kutu asali ata ndambo o biso moto mona bango moko baloba mama na bango pa kumisa papa bien apesaka bana ne mbongo amema bango boye bakenda na Dubai bota la carte eza na komba fali ipupa yango tozolekisa yango tosala basha mais yo ozo tia munoko zo benga butu na moi place nini papa bana na yo oyebi kutu ba papa ngote bamsu boyebi ata ba papa bana na binote mais boko zo caméra lemsu ozali pe kroni mama chroniqueuse mais ozora caméra ovandaka ozana bana na kati ndako o papa na bango oyebi bango te ou bien ba papa ba kenda mais yo zawana kaka koya kolobela fali komema moto na foyer ya bato bota ba conséquences eza na ba vie na bilote ba conséquences komi na bana bino bokanti kozana papa munene bongo star azo batala ba jet privé ba voiture kitoko ba venir na bien bana pe bazana besoin pe ba accompagner papa na bango na kati ba voiture wana na ba vacances et au sala bango pe kitoko mbongo nini bana wana bazali o ba osala compa ba ko se comparer na papa na ba mbongo ni bango bazana
to limité bango te. Mais lobi na âge bazana ngo ba 20 ans ba 22 ans. Mboni bazana ngo bandeko na ngai. Pour la bango ba se comparer to sala kanabiso na voyager na bambon na nga. Mais ce qui papa na yazwa qui a cotier na jet privé ba kei et puis moi na liboso yaya alingeza ne sengo botika boto bima na ba famille ya bato. Ce qui likamba famille ya bato ye to kanga munoko te. Mais to pesa conseil ya kitoko. To pesa conseil ya bien mwana balandaka boye mwana papa to monyo mutakala basekaka te batalaka te mwana papa so sa kindumba yeba ndeni oko corriger solola na mama mwana bana ba ebele po balo bana ba papa na bango ezaka pe bien bala baleka na nzela mama likambo boye na boye mekana ko kuswana papa yebisa yeke biso to osepela te mele ba mona papa na bango respect bana ba yaka na papa na bango na luzitu na respect nyonso to ba vandisaka papa na respect ba kuso ba koli ba kote ko inviter papa na café na restaurant faut ko éduquer bana na restaurant mais bana ba ko yate bino mo bozo ganga na ba réseaux sociaux yo zasi ke bana na biso de ba koloba na mungongo ase tala makambo ndenge ke pona kaka bino toko sala ba kanyoti siko lelo bosaila bana na ba kanyoti te bobandi ko benga mwana batu bo pesa kombo na ye to tindela mbongo biso bako tongo kipe bango ayaya yo ya na poto kapono mema mikumba batu oya na mbongo na poto kapona sopeka pesa nga sombelanga salaka bozoka biloko batu yaya mais bo umela te bo kata ndene kande bozaka wana toko pesa mbongo bo pesa ka combien bopesi moi 50, moi 100, moi 20. Emsu batu 10 kaka. Ba oya ko silo batu ko pesa. Ba oya ko memsala msu na batu bangambo. Nga kuto esili na lingi lisute. Oh ata mwana gauche, mwana droite. Oh la danse yonde zombo na ozwa lisute. Parce que bokomi ko kenoko benga partout. Bino boza sile ke bako buzwa mutu, ba yena na poto na $1300. Ozupe na mutu, o futele ba ticket. Ba cotisation obino bosala. Lelo bokomi ko benga na ba site mususu la danoise ali ambon ngana kono ko li ambon $1300 tamsu bo lobaka boza ko raisonner te na mitunda bino bo pesa ka combien nani apesa ka 1000 nani apesa ka 500 nani apesa ka 200 alaksa musapia koma la danoise ngana pesa ka $200 ngana pesa ka 200 €, 500 €, 500 nani soki mutu ya suka apesaka ba $120 parce que ba 100 na biso ale bolimbo ngo ça combien po bo ndo panza ko loba ngata bolobi esangelo te conscience ngata ngebi ki naza tranquille je m'en fous de vous et puis mbala suka boyate la tanosi tala mutu boazonyo kwa ma sala récolte et pas na ngate poni bozaka boy beaucoup mpe ko benga na ba live ya bato la dana sali mbongo bato pona nini bolika ko panza bato faut que le babloko eza réalité oboma bana bato to koloba eza malamu te osakana bana mbanda bazongisa bango na Congo to loba to opeso conseil eza malamu te poko kufo chiki bana na ope bako bala lobi kuna basali bango ndenge wana ngabe pa ko pinir yo apesi yo mwana moko ya munene ya kizengi na kachanda eza biloko toaka kofinga te toaka koloba vérité tobi ke vérité soit c'est comme ça même ngapi so bandi koloba nga ba vérité mususu on a linga ke bimate e ko swangai eza normal to za bato mais il faut accepter pourquoi ko yasiko ko komisa ngo neti comme le problème bandeko biloko boezo te nga na 2023 na lobi yango ato salelinga ba live o mona nga na yana koloba ozwanga te no yeloka na douceur. Et puis, nous avons interdiction de dire mon nom. Parce que vous avez comme makambu qui va. So, vous avez dit yo, tala boy keba. Sambela non pour na bande ko na bino bande ko bamsu bazana bande ko ba boma batu bazana prison. Sambela non pour na ndeko na bazana prison. Sambela non pour na ndeko na otamsu ba obota mane aza retardé. Zamba sunga. Olo ya kokota na ba via batu. Oyebi mutute okuta na omona ete bokute na ba réseaux sociaux to yebi falite to mona ka ngana yebi na bonga na mona fali
je crois 2 fois en face boy to solo là mais bato musu to so ayebinga te non ba te ke fallait ayebinga non to solo là na ndenga musique abeti musique na e to alma biso mboka na tsaka na muke en tout cas to coach na biso to bine ici to fanya ensemble to les moi bloka mike to seki je comprends mais non ko ba te ke fallait ayebinga non ayebinga te bana ne ba ayebinga te Niki menga mama bana liboso ayebinga te nana ayebinga te ngaso na lingi fali na lingi bana ne nyoso. Moi j'aime bien bana Niki menga baza kitoko bana ki mayele, moi je les aime. Naza na besoin ya ba mama na bango te o nana o quoi etalinga te bombanda na bango etalinga te. Moi c'est que je veux que bazala bien banana bazala bien. En tout cas fali c'est que moi je te demande ndengolo bana biso kiparate ko kipepe makambo eleka ki abuzoba wana te zongisa bana na maboko na yo toko zonga pepa tata mwasi baskabo papa mwasi bino pe mobeba tata mwasi bazaka compliqué boyebi bango bie ba tata mwasi nde bazaka mais toko yebisa yo tata mwasi oza tata mwasi ya génération ya sika génération na babiso boye ya changer na yo sangisa bana yo po boti bana so pe na famille ya papa na bango ba boyi bana na ekoza kitoko te sangisa bana zongisa bana pesa bana mu wana lakisa bana bolingo bozaki na ngona debi limbisa bango zamba sengi biso to limbisa zambe alobi na biso tata voilà zamba sengi biso to limbisa na bandeko na ngai en tout cas on azaki nango na lobi bandeko yango wana to tika to bima na makamba bafali soki likambo na bango ekwei pona muru ya bana wana bino batu bolingaka Niki surtout bino na osenga bino bolembisa botika kofinga bolingo bopesaka Niki eleki makasi bienza nini pona bofingaka ezo ede bana te ezo comme ça so fali mutema makasi to libosa botika so ilika mwane ye pe bopesa conseil Niki sunga bana ba réseaux sociaux eza bien na bana mais soki babandi ko tuna bango ba question oyo eza na tina te ezangi mutuna makolo bana ba répondaka te bazongisaka ba mama ya bazoba wana bakotaka na basite ya bana mike kokende kofinga ka bana bato o bazana héritage te yo héritage ni batikela o kamonda kuna bino muke wana ya kimbanseke kamonda kuna bino muke wana ya banda ko étage wana na lemba kamonda kuna bino muke na bandal yango yo zo benga héritage oh oya ko tutola ka tolo papa la biso tikela biso moi terrain na maluku non bino boyebi ko eloko ba bengi héritage o ezaki bozoye bakute ekwenti kwe bozoye bandenge nini bokobandela ngo te bato wana balobaka te ale yo oya kofingaka bana bato balongoli bango na héritage est-ce que balongoli bango pema est-ce que bango mo pe bakoki kosala fortune na bango te fali pupa héritage nini papa na ya tikelaka ye botengelanga bamapangu combien papa ya fali pupa tikelaka fali pupa lelo fali pupa leki kutu mbongo na koleka papa bango yo mto otala ngai yo te mto bengisa mama no na poto yo te mto monisa papa na oba liboso poto alors héritage nini papa no atikelaki yo kuto zo sala pona famille na bino mais yo no ubenga pa bana bato ofinga ka bango héritage mwana wana ko sala pe ba bien na ye pe akomi pe riche vraiment bandeko na ngai to moni makambu ya ndeko na biso pe ya sona papa Lutumba batikela bango lupango moko na bapara na bango mais ye moko boti 4 mapango atikali ko zo héritage ya tata na yete lupango na famille na bango batikali côté kango te cela veut dire que ti Lutumba kufi na ba 80 kingandi ali héritage ya tata na bango te et lupango ezaka wana mais ye moko atiki 4 mapango. Pourquoi pas na bana fali pupa ata lelo bazu héritage à papa na bango te mais lobi babali ba milliardaire bana kitoko bongo bako bala ba milliardaire o kaka mobali moka Dubai nde bakenda mingi Dubai bakutani na grand bongo fali kuta kosa bandeko bo limita ba via batu te botika bana na bazana libre bino bato ba fan ba ndoki ki fanatisme eza ki ndoki ki time eza ki ndoki eza normal te bolinga kopesa conseil te abon attendez salut
Oh, ezalaki bon déjeuner. Natiki bilo bandeko nanga bon service à batnazo kene musala, photo kene musala bandeko to batela musala. Musala papa, musala mama, musala ngezali oyo kosake tozwa mbongo totika ba héritage. Yaya to pesa nde bana na biso héritage ya mayele. Mayele nde sagesse, intelligence, patience, bonté, amour, yangode et l'équipe nyonso. En bon attendeur, salut, bye bisous. Voilà. Oh, voilà. Partagez s'il vous plaît, partagez s'il vous plaît.